Biblia comme natambuka batuli. Toli na poka lelo ina mkana Isaya to Isaïe. Isaïe chapitre 35 le verset 5. Tutangi na komone sumasia na nasala. Amen. Bongo na kufongola bakufeli. Bongo miso na bakufeli miso makofongwama pe matoi na bimimi mikojipwa ma. Amen bota. Amen. Tuzongeli pona boti malamu. Tolina poka lelo na mkana Isaya to Isaïe. Isaïe chapitre 35 le verset 5. Tutangi na komona sumasia na nasala. Amen. Bongo miso na bakufeli miso makofongwama pe matoi na babimimi makozipwama. Amen bota. Yawa abatela pesa kimia na mutumasa disposer temps pour la prière au centre de Yahweh. Oui, presque toujours les toni et sa promesse Yahweh a fait ça à travers le prophète Isaïe. Yahweh a parlé dans le temps messianique, et ça dans le temps où le tourbillon et pour ma casse, et dans le temps où le difficulté et pour ma casse, na casse na basameli. Alors na casse na ngode Yahweh a l'objet de yemoko akoya pour la COVID qui s'arrête Israël. Na casse na ngode Yahweh yemoko akoya pour que aime na kolongola bango na casse na difficulté to na casse na mikakatano ko bazana mo. Amen bota. Amen. Dina casse na ngo alobi vraiment bakebisa makoko na bango o ezali kolega. Pe ba na kokebisa o ezali makolo na bango. Amen bota. Alors pourquoi on t'a dit ça ma beaucoup parce que de tel alors ce qui termine charge ou depuis ma case ma beaucoup est montré et pas la cause à la affaibli. Alors ici dans la case na montré te pour qui charge ou y a mimi elle la beaucoup de namon na kilo na suka ici na pour acquérir ça vous avez ma beaucoup et même bien à talaki na temps messianique na temps il y a de la fin difficulté et koya na case na basameli. Alors na case na difficulté wana et koya na ko affaiblir oui zali basameli mususu na case na difficulté wana et koya ko pesa basameli oui zali félicité. Alors na case na félicité wana nde Yahweh azopesa fortification et pas prophète Isaïe azotal se abi bakemisa maboko na bango pe ba na kokemisa oui zali makolo na bango pour que ete yemoko akoyeba na koya kobikisa bango. Alors tant ya koya kobikisa bango nde ayekoloba ete akofongola miso ya bato ezali ya kokufa. Se bato bazaki na kasi na miso ya kokufa tango ya koya to tango sauver akoya na temps messianique na kasi na sauver wana akoya premièrement pour afongola miso ya bato bazaki na kokufa miso ayeba na kofongola ozali miso na bango pe matoi na bango ozali ya kokufa matoi na bango ekoka na kofungama. Amen bota. Amen. Alors sota total malam ete miso ya nani ozali ya kokufa total na kasi na mokili we mutaza na kasi na miso oye azotala mutaza na kasi na miso oye azomona. Alors na kasi na miso ba parler o tant ba bi sauver akoya ona koya ko bibisa ozali libota ya Israël ba bi na kasi na sauver wana akoya kofongola miso ya bato bakufi miso. Alors banal ba wa kufaki miso o bato bakufaki eza non charnellement mais bato bakufaki miso spirituellement. Amen bota. Parce que la casse na spiritualité tant que mutu aibi na kokufa miso eza difficile pour que amona ozali bonne nouvelle oui na casse na mokili na casse na bato bakufaki miso eza difficile pour que miso na bango eba na comprendre mais Yahweh asiko kitisa à travers le balanzambe. Amen bota. Amen. Le même pe na kasi na ngalo to kufa ki misu, le même pe na kasi na ngalo misu zaki ya kufa, c'est pourquoi tokenaki na kasi na biyanga nelwana, tokenaki na kasi na bandwana parce que to monaki mai ozaki na kasi kunate, to comprenaki pe mai ozaki na kasi kunate, to yokaki pe mai banda ko bima na kasi na ndwana te parce que misu na biso spirituellement ezaki ya kufa
pe matoi na biso spirituellement maître toyoka vous allez bonne parole ya malam ezala kité mais à travers l'homme de Dieu à travers le banzambe certains ya atini vous allez sauver na eto ya oye moko aye na ta messianique il est ndinga lobi akoya ko bikisa Israël ekozala moti na mite to moi j'étais mais elomina moko ekobala koya ko bikisa vous allez libota na ye alors tant elongwana eye tant présence ya zambe ekiti à travers le banzambe de aye ko formola misu ya ngana ete to comprendre mai oye akiti na kasi na mokili to comprendre vous allez gloire oye na kasi na mokili à travers le banzambe à travers l'homme de Dieu certains to be na kasi mesika ngana de misu na biso ifungwami de ko comprendre gloire oye akiti si à travers le banzambe amen bota alors na kasi na temps messianique ebele ya misu ya basambeli ekomela kosifama pe misu na bango ekofungwama na tina ya makambo ya mokili demain pe na kasi na temps ozana kasi na banzambe soki ozana na kasi na désir ezali charnel soki ozana na kasi na makambo ezosepesana mokili sek misu na yo efungwama na mte pour que o contempler ezali gloire eye à travers le banzambe amen bota alors ça l'effort na kasi na yo ozana kasi na le banzambe ça l'effort était mis pour l'homme de Dieu aye kofongola na kasi na biso ete to palper to mona gloire ekiti to palper to mona kem o yaw akitisi à travers l'homme de Dieu ngana tant que tozana kasi na le banzambe to comprendre ete mato na biso e ba na koyoka toujours où ezali loi na yaw parce que na temps messianique babi ezana temps au difficulté ekoya makasi na temps messianique ezana temps au antichrist bakoya voir ya antichrist ya bakoya pour que basi pa ezali misu ya basambeli ba contempler ezali gloire na yaw ete antichrist ya bakoya pour que basi pa mato ya basambeli pour que ba comprendre to bayoka où ezali loi na yaw ete amen bota alors na kasi na ngana otozana na kasi na banzambe to comprendre ete yawe asili déjà kofongola misu ya ngana yo yawe asili kozikola po ezali matoi ya ngana yo pour que toyoka maloba oye atie à travers sa grandeur l'homme de Dieu le prophète comme le Dominique parce que na kasi na koyoka parole oye na kasi na monoko na ye yango nde ekomi na kopesa biso ezali homme d'ici amen bota alors ça l'effort na kasi na mosambeli ete na ntango tozali ebele ya basambeli misu ekozipama mpona mai ezali ya likolo mais misu na bango ekofungwama mpona kasi na makambo ya mokili alors tant misu efungwami mpona makambo ya mokili moto akozala na degu ya koyoka to ya komona ezali gloire na yaw mitama to ya moto ezipami mpona makambo ya likolo efungwami mpona makambo ya se moto akozala na degu ya koyoka ezali gloire yaw apesi à travers sa grandeur amen bota alors ngana to comprendre ete misu na biso ezipama mpona makambo ya likolo te mais misu na biso ezipama mpona makambo ya se mais efungwama mpona makambo ya likolo to comprendre le sauveur oyo yaw atindi biso na kasi na mokili to comprendre moto oyo yaw atindi mpona kozikola matoi na biso soki to comprendre ye nde tokozala na capacité ya koluka kolanda parole quelque soit passe quelque soit difficulté ete to comprendre gloire oyo yaw akitisi eza gloire oyo bala kopesa nga na reine na kasi na mokili kino na kasi na mboka na yawe amen bota parce que na kasi na ta wana ebele ya bato bakoyeba na kozala affaibli na ta wana ebele ya bato bakoyeba na kozala na kasi na découragement mais nga na tozala na kasi na courage nga na tozala na kasi na zèle ya kolanda liloba nzambe nga na tozala na kasi na zèle oyo ezali amerte mais tozala na kasi na zèle oyo ezali ya courage mpona koluka kopoursuivre voi oyo l'homme de Dieu aye kofungola na nzela na kasi na biso amen bota soki tosali bongo nde yawe akobatela akopesa kimia amen amen c'est vrai eza volonté tata emonisami na kati na mokili pourquoi parole wana prophète Isaïa komaki na kati ata messianique bakomaki mpo eservir bango epuis bakomaki mpo eservir baye bakoya pamba te balobeli biloko mibale biloko misato nde maître ya temps babi ntango ya ye miso efungwami mato efungwami epuis balobi ye azali mobikisi or tozali na babikisi baza ebele mais précision batalisi soki moto wana ye miso ekomona mais eza maloba kristo alobaki alobi na ye mpona bakufi miso bamona na ye mpona bababa baloba
na ye mpona bakutu matoi bayoka baye mpona bato batambolaka te batambola physiquement bakoka te physiquement basumbiwe te me batalisi na nzela molimo misu ya komona écriture misu ya kocomprendre volonté tata ezalaki te ndomoni quelque part na bepetre Kristo alobaki mawa na bino bakomeli mpe bafarisayo nzambe boyebi ete bokoyingela na kati na bokonzi ya likolo te bozali kokangela bato nzela na bokonzi ya likolo mpona nini alobi na bango mawa na bango baza bakomeli baza bafarisien bascribe bango bayebi katikati na bango makambo azolakisa bakokota te me bango mpe bazokangela bato nzela po ete bayingela na kati na kiti te nzela bakangaki eza nini nzela bakangaki eza bakantine nzela bakangaki eza kombo ya nzambe nzela bakangaki eza véritable losambo nzela bakangaki véritable jeune parce que faux jeune ezali vrai jeune ezali nzela bakangaki bamemi bato na baveye na baséminaire na baretraite po makambo nyonso bango balakisaki na bible ezalaki pensée ya nzoto mais na temps oyo toye komona mobikisi à travers sa grandeur le prophète Konde Paul Dominique tant ya ye nde toye kocomprendre ete esengaki fo koyembela ye aka banzembo ekomami na bible à travers sa grandeur nde toye koyeba or esengaki kombo ya nzambe po ezalaka na kati ya bible me bakosaki biso na bajardin na bangomba na banzete na makasa oyo nyonso ezalaki kombo ya tata te me wana bato bamemaki yango batiaki yango na motu babengaki yango kombo ya nzambe amen bota me ntango toye nde sa grandeur ayekota lisusu na Apocalypse 19:11 mpona kolakisa ete kombo ya nzambe ebatamaki na kati ya bible nde ayekolakisa biso na Jean 1er mpona kolakisa ete bato nyonso babimisaki bazalaki bato oyo bamemaki bato na komunga yango na Matthieu 23 na 27 bakomi bien na 28 batalisi ete mawa na bino bakomeli mpe bafarisayo nzambe botongi malilita bopakolango putulu me na kati likuwa kopolo ezali libota amen okomona bato na kati eglise baceremonie okomona na kati eglise bato bazogumbamela bato okomona na kati eglise bato basala bisalasala me liloba eye mpo moto asala bisalasala te me liloba eye kozongisa moto nyonso na nzela asala volonté ya yawe asala volonté ya motu te asala volonté ya bato te libota amen yango moni Kristo ntango ayaki alobi esengeli makambo oyo moto akoya aya koriente motu ntango aye alobi ete mokano na tata esalema na se lokolo na likolo me bato bazoteya na kombo ya bato bazoganga na kombo ya bato me liloba eye kosala mokano na tata ya mosali te ya mondimi te ya motei te ya mosakoli te me volonté oyo toye kosala ezali volonté na yawe lokola boye mbula ezobeta me moto abundani ete akoma na kati esika moto abundani ete aya kosanzola yawe mosu akatani abi mbula eza makasi mosu akatani likolo eza koyini mosu akatani na kopola te me yo obimi okimi mbangu sadi olongwe na aveuglement oyo tozalaki na yango sala effort landa liloba sala effort salela liloba na mosika to na pembeni ekozala esengo na nzela ya molimo amen matoi ekufaki eza matoi wapi eza matoi ya kozanga koyoka liloba na nzambe kasi balobi moto na molimo akoyoka mbala mibale mbala moko me ye ntango akovandisa yango ekomi mbala mibale na mbala mibale mise en pratique ya parole oyo na bakomunike na mateya na baexhortation soki tosaleli yango oyo akobatela akopesa kimia na mosuni kino na molimo amen sauvero balakisaki nde ye wana aye kolakisa biso près du peuple de Dieu aye alakisa biso doctrine oyo tosimbi aye ayebisi biso bakantike abimisi nyonso eza na trône na tata eye na mokili topalpe tosimba tosalela yango na mokolo na suka tokomona miso na yawe amen tolina mokuse yango wana mayebisi sainte ezopusana sainte ezali le 13 mois esengeli bato babe kocontribue moto nyonso azala na volonté bato na mosika to na pembeni
bombe ko soutenir église de bananzam et ko sala malam bandimi presque partout dans le monde entier na 4 continents oli ba eyambi yebaka yango ete mukolo wana ezali mukolo na yawe fuko prepare yango na nzoto pela moko na molimo amen na molimo ko bomsake na molimo ko tala bangam na molimo ko nettoyer na mabota na musuni ko contribuer pour to moyen ya ko luka ba instrument ya ko luka ba vin ya ko luka ba farine pour eleka na kimyo nyonso amen bota pona bota na kati na loja samedi to sana salongo to kozoma na prison na kati ya prison komi malam libanda prison eza santé makasi bande koza na volonté samedi leka kimbule bete ki makasi moya kosala salongo ezalaki te mais samedi oyo tomona na kote kimia ezala na mshikino molimo lobi pe tomona na tongo pona matinal tomi senzela parce que monde eza na buluye mokili eza na ba problème etelsamaki mopanza este milimba ba problème atroubion ezali lekolo ayoka mawa kote kimia ebande koza sata lokola azali moto oyo alukaka mpe makambo alingi aluka mpe mwa badésordre na bapays voisin barefule bacongolais mpo makambo mabe mpe ekana kokota na kati na mbo lekolo na mawa abatela kolo na mawa asunga na nzoto opela moko na molimo amen tobosana te mwa cecili makambo baloye to resone yango ekozala malamu na nzoto opela moko na molimo amen tozongisi matondi mpona totelemi mpona la ville sainte amen gota c'est vrai que comme na suka mpona kozonga omi protégé ma femme makasi ezomonisama ya miso 6 mois miso ebanda kodérange bato e problème ya tiber na tashe na kati ya bapomu korespecte kolia po ezala mpe malamu parce que ezomonisama bato mingi kosanza makila kokosola bato mingi dérangement ya miso e bato mingi bazala dérangement kozala dérangement mpona barhumatisme ekomibatela po ete yawe nzambe na bomoi ayeba ndeke batela libota na mosuni kino na molimo amen amen libota makambo mpa bamosi bite ezali omoni moto abeli motema to opitalaki na niveau capital to kishasa ezali problème bamingi baaccident ezozala mingi ya liwa o motuka ebaluki motuka etuti moto etuti liwa ezozala makasi me nzambe na biso na mawa abatela libota apesa kimia na mosuni kino na molimo amen tozongisi matende mpo na yawe mopesi na kimia apesa kimia na mosuni kino na molimo otanisa delikate na libota zala nzambe na libota po ete libota bazala bana na yo na bolingo mpe na makana kosala libota na nzoto pena na molimo yawe molimo abwani ape akimia yeba nde kotambola kati ya libota tika bato baprotege libota na mosuni kino na molimo tosengi bongo na mosuni na ete lobi amen libota na tata eza na bato nyonso